bonjour, bana mokili mobimba partout place Bozali, Eza Bino Nadine Bantimba, Dina Star, mon Italie, mon Milan, la chroniqueuse de l'émission Panza Poké. Minga Robeate Dina aye kolela na part ya bande koné ba congolais oyo bazana mboka ya Dubaï o bazo souffrir ba kangami kuna depuis confinement oyo bandaki baza abandonné année même ba hérité nini basala ba komi na suka mayele sili bango makase sili bango ba mbongo bakendeki nango pona ko sala ba faire sili ba mbongo bakendeki nango pona ko lier sili bazoye bate bakolelo secours epai ya nani bakonza mboka bana na bino ya Congo bakangami na Dubaï bazolela parmi bala presque 300 parmi bango ils appellent moko yanga moninga nenepe aza parmi bango ne surtout bazana Dubaï bakangami bazolela bambongo bakendeki nango ya kolie sili ba séjour ba sili ba bisu ba viser aussi là vraiment bakonza mboka bana na bino bazolela bazana mboka Dubaï bazana besoin lisungi na bino Nadine Bantimba Dina Star biso zaka wana pona ko passer message vabi moi na Italie moi na Milan na ekolela na part bandeko nanga vraiment bandeko nanga bakonza mboka papa Félix papa na biso mikonzi ba ministre vraiment bino nyonso boza wana boyoka kolela ya bana bino batiki bana batiki bandeko batiki ba famille bazoye bate basala nini bakomi na suka mayele sili bango vraiment botaela bango likambo oyo bakomi na suka bazolela au secours vraiment il fallait même annoncer bazali banda ba congolais bazali banda avant ya kosala confinement pour lancer un message dans sens que bato babima ki bazonga mbango que da tel jour confinement mais ya brisque et sali passe pour la bandeko bazali banda bakangami batiki banda batiki ba faire na bango batiki makam na bango mbongo kolia et sili bango bazami su ba même pas na mbongo osomba ta mai et vraiment bazoli la bazonga na mboka na bango parce que bazali ba soutenir basala vraiment et ozala bien mingi vraiment celui ko dépêcher ta avion moko vraiment moi vol moko vraiment spécial vol moko express juste pour nous kozaba na mboka o bakangam na Dubaï bazoli la mingi Robert ngote vraiment bandeko na biso basali ba vidéo to moto to ba vidéo bo mona ndenge bazoli la basali ba audio vraiment ba bidina bino suboza kuna bala marena tatou bino suboza kuna bolela biso bosela biso be mission bosela biso ba vidéo bolela biso pa mikonzi batela biso likambo to komi na suka to zaba na mboka to se sentir abandonné à nous-mêmes to zo batito sala nini heureusement papa Eric Mandala bambote na ye yende Amerika ko sunga bandeko na mo mikolo ba mai bilwa ko lia makamu susu et puis balobi il paraît 2 jours ou 3 jours au gouvernement ya kuna pe ya Dubaï et puis si bana mboka maboko pour se sentir abandonné gouvernement ya mboka na biso Congo bazo kipe bango te mais bazaka wana bazo souffrir ba ozela kaka soki moye ko zala ba dépêcher vol mo rapide pour na bango bazonga ba rejoindre mabota na bango ba rejoindre ba famille na bango vraiment ils ça la passe ils ça la mingi surtout que parmi bango ebi moko yanga soda makasi muninga na ngaza wana parmi bango yepe azana besoin azonga donc vraiment eza passe mingi gouvernement papa Félix Tshisekedi vraiment tolele liyo bana taila bana likambo esika bazali batiki mabota bazana besoin bazonga na mboka na bango ba rejoindre ba famille na bango ba rejoindre misana na bango malgré confinement bazana besoin bazonga na mboka na bango vraiment mingi ya kolobeza na ngote to 5 au secours vraiment aide moko spécial pour na bandeko na biso oyo bazana mboka ya Dubaï vraiment bandeko na biso ya Dubaï bokanga motema nzambe akosala arotika binote mingi ya Robert ngote taki Nadine Bantimba émission Panza Poké to passer ka juste message na bakonzi na biso ya mboka to pesi bango bambote pa baza to yebi ke bakosala quelque chose pour na kosunga bandeko na biso bakotika bango te mingi bambote na bana Italie na batutu o balanda nga batutu ba message nga ongi contact nga 0039 34 77 015 605 oza bini Facebook na ngeza Dina Star Nadine Bantimba mususu za Dina Star à l'Italia Bantimba moi c'est Mbunzu voilà libino mingi ba gros bisous boza bien mabota na bino ezala ki juste ko passer message na bakonzi mboka concernant bandeko na biso na Dubaï bazo souffrir bandeko na Dubaï bazo souffrir bazo lela donc voilà to passer message comme na bakonzi mboka ba luka moyen vraiment ba déléguer avion moko spécial pour na kozo bango na Dubaï bazonga na ba famille na bango na bandako na bango boza malamu à suivre je vous aime beaucoup c'était Nadine Bantimba moi na Italie ciao à la prochaine voilà to ka bandeko to tcha ba vidéo tout à ningi bazo lela bazo senga au secours merci beaucoup. Congolais bakangami na Dubaï wa moyete. Congolais bakangami na Dubaï kaka ba Nigeria bakei ba Burundi bakei ba Uganda bakei ba Congolais ni bakei te. Ko ba bia kangi frontière. Ko ba baza ba mbongo kolia ezate. Mbongo kolia ezate, mbongo futa hotel isili. Oui, bité ba de refuka ndenge nini awa. Awa, refuka ndenge nini.
bakosuka ndenge nini mama loba na liprome eza nini regret makasi toluka basoutien oyo bakolobela biso na mboka Dubai batubila bete na bwala Dubai parce que na moma yaye neti munge bwana na bongo beto kuisa na kukita babima na kusumba babima fallait ba aviser beto bima après 2 jours beto za muti kukabila na baba mama yo za na mbongo futa hotel na kulia ni mbongo kufuta hotel ni mbongo kudia ni mbongo biya kufuta soka bamboka mosusu ekei bino ka boke te Kinshasa kaka kwenda ve kaka bakongole bakei te o baburunde mpe bakei baugande bakei banigere bakei mena beto mutu ke nwani na beto keleve ya solo mama ya solo makambo na ye tokosuka wapi na mboka Dubai. Ici, les commerçants qui sont venus pour chercher à pouvoir nous approvisionner en marchandises. Et le séjour ici se prévoit généralement autour de 7 à 10 jours. Et là, nous sommes au-delà de nos jours prévus. Il y a certains qui sont déjà à leur 20e jour. Il y a le visa qui sont en train d'expirer. Normalement, le visa de Dubaï est de 30 jours. Là, c'est une chose. Et d'autre part, il y a nos logements qui sont restés à l'hôtel. On doit payer l'hôtel. Heureusement, grâce à la communauté congolaise qui est ici et M. Rick Mandala, ils nous ont aidés avec des quelques jours seulement pour le manger et pour le paiement de certains hôtels. Mais la suite, nous ne savons pas. Tout ce que nous souhaitons, c'est rentrer chez nous. Parce que lui seul ne pourra pas nous prendre en charge pendant autant de jours. Donc, nous demandons au gouvernement congolais de contacter nos agences de voyage respectives s'ils peuvent nous rapatrier dans notre pays. Parce qu'on a été chez Ethiopian et chez Kenya Airways, ils ont dit, eux, ils n'ont pas de problème, ils n'attendent que le feu vert du gouvernement pour atterrir dans le sol congolais. Donc, prière, s'il vous plaît, d'autoriser à ces agences de nous ramener au pays. Merci. Papa, maman, tu dis nous la moyo. Awa, tu dis mu Dubai. Kacha to somba mu Dubai. Tu dis ba somba hotel, makuta a hotel majika, makuta a biakuja adimika la majika. Kato ene nishi tu dis bo akwenza to. Tutu lomba gouvernement wetu bwani atwa kwile. Tu dis ba kangama mu Dubai. Kako ene chitu dis bo akwenza to. Kako ene chitu dis bo atetu kwa kula mu minite. Tutu lomba gouvernement wetu a trouvé solution malo sorte de bika la toamba tout mama audio boalo tu fubala ne makute eto akufuta tu bala une façon de soutenir mes frères parce que moi aussi je suis mal garé. Vous voyez, donc je reste ici, je reste à Kinshasa. Quand on a eu de nouvelles que non, nos frères congolais sont mal garés, en tant qu'un humain, en tant qu'un entrepreneur, donc je me suis organisé avec le groupe de diaspora pour voir comment on peut formuler, d'amener quelque chose comme aide pour vous épauler, comme nous a Mboka na bisote, nous a Mboka Moussousou, benga ba camarades nanga au Kakabaya Bangawa. Batala, comment on peut faire pour vous aider avec quelque chose, avec un peu de la nourriture, avec quelques jours de chambre, c'est qu'on va prendre. Comme la responsabilité, ce n'est pas des trucs que nous on fait ça parce qu'on est des politiciens. Non, 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 non. On fait ça tout simplement parce qu'on a du bon cœur à attendre. Un entrepreneur, je sais bien que non, vous êtes des affairés. Ça peut m'arriver aussi. Parce que moi-même aussi, je suis bloqué ici. Mais je dis que non, avec un peu que non, on puisse savoir comment créer des stratégies. Parce que tu as charge, Missomorote, total, comment tu peux la support, même il y a un pour que nous puissions apaiser. Mais je vais vous dire, support que nous sommes en train d'amener, ça ne peut rien faire. Ce qui peut nous aider avec cette saison qu'on est en train de passer, il n'y a que Jésus. Amen. Donc si vous allez avoir la foi que Dieu va faire passer cette situation,
tout va rentrer en ordre. Sache-le bien, Dieu va nous protéger. Parce que ce qu'on amène, c'est la nourriture, on amène un peu d'argent, mais le vrai Lissungi, c'est au-delà de Messieurs Eric Mandal. Amen. Le Lissungi, c'est au-delà des partenaires de Messieurs Eric Mandal. Il n'y a que Dieu qui peut nous protéger, il n'y a que Dieu qui peut protéger les gens qui sont chez nous au pays, il n'y a que Dieu qui peut nous couvrir par son Saint-Sang pour que non, coronavirus et quitter. Donc moi, je vais vous demander que non, avec cette saison, chacun de vous a temps oyo amizonga na kati na ye moko bozwa temps kaka ya kotala télévision te ya kose focaliser te ke non avion koyaka bozwa temps ya kobondela mpe nzambe pour que non cette saison est passée, qu'on ne puisse pas avoir des cas de mort dans nos familles, dans notre pays et ici à Dubaï. Que Dieu vous bénisse.